Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino bomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na ndenge nini makambo oyo esilaki kokomela biso ba diaspora congolais na congolaise na oyo etalaki arrestation ya Babi Bakuluna. Bandeko babolingo, arrestation ya Babi toyoki kaka ndenge mpe bato bazali koloba moto na moto apesa version na ye, moto na moto aloba boye, moto na moto azali kopesa kaka likanisi na ndenge na ye. Me ezali malamu mingi bandeko babolingo koyoka lisolo ya Babi Balukuna na kati ya fami na ye pe na moto oyo avivaki evenema. Bandeko babolingo na bandi ete bato mingi bazali lelo kolinga ko polémique arrestation ya Babi Balukuna. Bato mingi bazali kozwa likambo yango po ete balinga babwakela yango l'huile, po ete balinga babwakela yango petrole, po ete bapelisa moto na kati na likambo oyo. Me soki totali malamu bandeko babolingo, moto moko alobi teke Babi Balukuna esika azali bakoboma ye, Babi Balukuna esika azali bakangi ye pona libela. Babi Balukuna azali quand même moto oyo ayebi pe mibeko akosamba pe soki azali na raison na ye bakotika ye. Mais lelo oyo bakongolais bakomi kolinga neti kosala bamakambo moko mingi bazali koyeba te eloko nini bakongolais ya poto bazali kosala. Et surtout ngai mama Rosalie nazali kolinga kokebisa mingi na famille ya Babi Balukuna. Na banzi ete bato mosusu bakotuna pona nini mama Rosalie alobi ete alingi kokebisa famille ya Babi Balukuna. Pona nini bandeko? Biso moko tozali komona famille ya Babi Balukuna tango bazali ko attendre bango micro liboso ya kamera, bazali koloba na ndenge ya boboto, bazali kosenga liberté ya mwana na bango. Me bato mosusu bazali sima ya kamera bazali koloba ete ozango senga liberté nini? Il faut batika ye. Baza bato kosenga liberté te. Bato wana baza bomoni boye bakaete bino bato oyo boyeka na ba manifestation bino nde moto boyeka kosala ba makambo pona ko bwaka ba l'huile na bino na kati na moto po ete makambo wana eza ko toucher bino direct te, mais ezali nde ko toucher famille ya Babi Balukuna. Comment expliquer maman oyo ya boti Babi Balukuna azali ko pesa quand même message moko ya malamu epai ya bakonzi ya mboka? Pourquoi yo za na sima ya caméra il faut le banaite ate pona nini ozango le bana bango
Congo kuna il faut batika ye pe ndenge ezali wana bazali bato mabe bazali babomi est-ce que wana ezali penza malamu makambo bino bozali koloba po ete mama wana tomoni message na ye azali ko adresser message na ye po ete azali mama ayebi pasi ya mwana azali kosenga liberté ya mwana na ye pona nini bino bozali koya na mwa milangi na bino na ba lui na ba pétrole pona kobwaka moto po ete moto epela bandeko ngai na koyebisa bino eloko moko Congo bakongole oyo bazali na poto soki boyebi baje oyo bakombata basalaka te ndeko bakoki kosakana na esprit na yo kanisi ete bazali kokotela ngai po ete balingi tokunda etomba mpona mboka me bozali koyeba te ete bato oyo nde bazali kotia bato na libulu mpona nini tango bango bamoni ndenge bakangi babi balukuna bango kutu basepeli balobi elema mosusu eye mpona bango na kati elema wana ndenge eye bango sikoyo bazali kosala neti non tozali kobunda mpona babi me bazali kotinda lisusu neti famille ya babi balobaka babiloko moko oyo ete bayebi ete ekoki kotia lisusu babi na kati ya mbeba. Comment expliquer yo ozali mama oyo aboti babi te mama aboti babi azali koadresse message epai ya bakonzi ya Congo azali kosenga azali kobondela mpona libération ya mwana na ye koma yo moto vandi ya na poto bambula pe ebele ntango mosusu pe osala pe rien oza koloba pe mama mpona nini oza kobondela bango il faut yebisa bango est-ce que ezalaka ndenge wana bino ntango mobutu abandaki kokanga bato bobandaka kofungola monoko mpo boloba lelo oyo bokomi kofungola monoko mpona koloba po ete mwa bapromese oyo bazali kopesa bino ya lokuta na ngwanda ke okozala premier ministre ou bien okozala ministre information aza kopesa poste moko ata na 500 personnes kaka na baje ya koyebisa na moto te yo lokolo ozali wana osalaki likambo ya malamu peti ndenge ezali wana soki tozwi bokonzi na Congo okozala ministre ya information me koyebisa na mutu te akei epai ya mosusu mpeti osalaki likambo wana mpenza bie mpo na compte apareko soki tozwi bokonzi na koreconnaître yo okozala ministre ya information me koyebisa na mutu te tala ndenge aza kosakana na esprit na bino bandeko boyeba je nini bacombattant bazali kosala soki boyebi je oyo bango bazali kosala te bokotikala kaka bato ndenge balobaka ete maboko pamba parce que famille ya babi balukuna bazali kosenga libération ya mwana na bango bazali koadresse bamessage moko sage mais bino bozali kokanga nsima ya caméra non bato wana il faut pas kobondelaka bango banani wana nyonso tu mpo na nini bazali kosala makambo wana indirectement mpo bayebi ete na babiloko bango baza kosala ekoki kopelisa moto mpo ete babi azala kaka toujours arrêté bango baprofite kaka na likambo wana mpo baluka ndenge nini nzela ya kolekela bandeko babolingo biso nyonso toyebi ete babi azali criminel te babi ntango ake na Congo toyebi ete abambi libanga te babi ntango ake na Congo toyebi ete asali trouble te mais nini yango bino bozali koloba ete babi bakangi ye éternellement babi bakotika ye nani ayebisi bino ke bakangi babi libela babi bavandisi ye nanu wana mpo na raison ya bankete baza kosala nanu bankete mpo bayeba mwa bamakambo moko ya mike mike mais babi azali moto moko esika na ye ezali na bolongo te bakotika ye moko mpe babi esika azali ayebi ke bakotika ye bino bozali kosala makelele awa boyebi bato boni oyo deja basi bakendeki na prison oyo bakutani na babi baautorité oyo bakutani na babi boyebi bango avant ya koganga mpe koloba ezali na moto moko azali ya na poto bandeko vraiment bato bazali koyokisa Congo soni tomona na biso mosala ya kijournalisme mais oyo toyebaka te soki azali journaliste soki asalaka mosala oyo ya bandoki ya bakongo oyo ndenge bandoki ya bakongo basalaka na kati ya bato bomoni ye mutu me ntango bato bakopanzana abimi mpenza vrai ndoki oyo mosala oyo Roger Bongos azali kosala soi-disant journaliste bandeko
soko omoni na mokili moto azali mwindu koleka même likala ya moto bandeko banda ko se poser ba question. Roger Bongos ya azali komona ete lokola azali na Paris aza komona neti l'équipe bato nyonso to azwi mapeka martisi pe azwi mwa bapeti na ye oyo bakoma kosala mwa bamakambo kolobaloba kolandaka place ba réunion ya PPRD ezali koluka kobeta bato ya PPRD bamakambo ebele bazali kosala bakeiti kobeta papa ya bato oyo bakendeki na réunion ya PPRD babeti ye. Mais Roger Bongos ndenge azali wana lokola ya lobaka ete ya yebi loi azalaka ntango nyonso je suis en France je vais t'accuser lokola yo yebaka koaccuser bato. Mais Roger Bongos oyo ezali message tozali kotindela yo banda komibongisa lokola olingaka lisolo ya tribunal lokola okanisaka ete yo yebi loi banda komibongisa na yo na groupe ya bato na yo yebaka yango ete justice ya France ekozala nsima na yo kala te po ete ndenge ezali wana ntango mosusu oza informe te me tozali koyebisa ete basi babongiseli yo déjà plainte mobimba oyo bakokotisa ekokota na France ekokota na Belgique na banzi yo bakopesa yo interdiction à part France ntango mosusu na Belgique soki cérémonie ezali okobanda koniata Belgique te esika nyonso manifestation ezali yo okoki koniata mboka wana te baeuropéen bango moko bakopesa yo yango na tozali koinforme yo mpo ntango mosusu ozali na retard ya information mais topesi yo déjà information po ete ndenge ozali wana moto mobimba azalaka na mwa kamera na ye soki mpa bangaka bakoyiba yango kofilmaka kaka ye moko asimba ye moko ezali mawa mpe pasi yango wana tozali koloba bandeko babolingo moto lokola Roger Bongos oyo akoki mpe kozanga kindoki te bandeko baforma bato boye akoki mpe kozala na yo mona grand chor yeso mona moto oyo tozoyoka bamasolo ke na age na ye asubaka na mbetu mais il faut komituna makambo toza koloba ezali seki te bato mingi bayebi yango ke Roger Bongos asubaka na mbetu bozwa yango liseki te ntango mosusu bato bakoloba ete ndenge nini mwana mwasi aza koloba bo mais naza koyebisa bino makambo ya solo po ete nayebi mwana mwasi moko abima deja na Roger Bongos mwana mwasi wana après avoir kobima na Roger Bongos na kati ya butu Roger Bongos asubi mwana mwasi ayoki kaka mai na mopende mwana mwasi akanisi ubien ntango mosusu ubien mai eza kotanga quelque part nzoka nde Roger Bongos wana Roger Bongos aza koronfle bandeko mais ayebi yango po ete bato mingi bakoloba ete ntango mosusu bazumeli mingi bazali kosala liseki tozali koyebisa bino ya solo bandeko na agi soko omoni mokolo azali lokola Roger Bongos azali kosuba na mbetu bandeko boyebaka ete azali moto normal te akoki mpe kozala chor yozomona moto mobimba aza koluka kaka koorganize bakongolais bakende quelque part po ete basalaka batrouble okomona kozwa kamera na ye aye pa bato boye afilme bango atuni bango bakestion basololi ale alongo esusu epa bato wana ake esusu epa bato oyo mpona kotia kaka bato na kati ya zizani yozomona soki omoni mobali zolo na ye efinani neti mikata loso aza motu te na bamasolo ya lokuta otabula alingaki tabula ya empoisonnaki ye na makambo ya lokuta makambo kaka ya lokuta bomoni pasi ya poto ekomisi bino bilobela bokomi koloba n'importe quoi mais bino bokomona kaka bakosalela bino système ya kandala poto oyo bino boza kobetela yango tolo kaka poto oyo bino boza koloba bapaye démocratie boza kotombola mapeka kaka mibeko wana yango nde ekofieta bino bokomona eloko nini ekosalamela bino mikolo oyo mpo bozaki diba yo kaka na kamera na yo wana kendeke kofilme bato na ndenge osimbaka ngo ndenge moto aza kokengela mwana mwasi na kikoso batiaka ya bamanzanza wana oyo soki omoni mwa liduso oprofite oza kokengela na ndenge ofilimaka wana Roger Bongos kala te toza koyebisa yo makelele na yo wana ekosila mpe okokamwa na banzi meme na yo moko okolapa okoloba bamindele oyo nga nazali kokanisa ete naza na pays ya démocratie nzoka nde esika nazali neti nasimbi moto yo mikosaka kaka okokamwa bafrançais wana
bako ignore yo kala te. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Na koyebisa na famille ya Babi Balukuna. Na kopesa vraiment message liboso na mama yemoko, mama ya Babi Balukuna. Ngai na koyebisa yo mama Vanda Kimia zala calme eloko moko ezali te. Babi Balukuna azali criminel te. Babi Balukuna asali eloko ya mabete ezali kaka mwa ba raison muke mais Babi Balukuna akozala na ye libéré. Kolanda babiloko oyo bato bazali kolobaloba te, oyo zali komona bakuluna ya poto bazali kolobaloba. Na landi, to landi déclaration na yo mama ndengo zali kosenga na bakonzi ya Congo pona libération ya Babi Balukuna. To landi yango. Mais to moni pendenge ni batu mususu na sima ya kamera baza ko bwakela omwa ba maroba ate loba boye bango bazali mo mama kolanda babiloko wana te po ete bakonzi ya Congo bazali kaka bakonzi ya Congo. Babi Balukuna ndenge azali wana lelo bango bazali koloba ete Babi Balukuna wana nyoso bazali ko profiter pona nini po ete ezali ba occasion bango bazali ko luka soki occasion moko pesa mi oyebi ete ezali désavantage ya côté ya gouvernement bango bazali ko profiter na occasion wana. Bande ko babolingo Babi Balukuna soki totali malamu tango azali ko mener lit na ye azali ko mener lit na ye na ndenge azali ko kende na Congo ko sala lit na ye voilà azali ki penza vrai combattant ye wana Babi Balukuna. Babi Balukuna c'est un vrai combattant pour être lit na ye za ko sala yango pe na kati ya terrain mais za lokola bino te bato bozali boza ko sala ba makelele ya pamba. Babi Balukuna azali pe na problème na gouvernement ya Congo te. Babi Balukuna ezali kaka mwa problème moko o ezali ke akendeki pona ba justification ya makambo o etali ke mboka na makambo ba déclaration salaki mais problème moko ezate Babi Balukuna akozala libéré moto moko pe asali ye mabe azate. D'ailleurs ndenge ezali wana Babi Balukuna ndenge azali wana azali na protection ya makasi koleka na ndenge nini te bakoki jamais kolinga ba négliger bo moto na ye ndenge bato mosusu bazali koloba bakoboma yo bakosala botika bilobela ya pamba. Mama ya Babi Balukuna esika ozali soko ozali kolanda message ya radio Zoomel mili ya ngai Papa Roger nazali koyebisa mama Vanda Kimia oyoka de gauche à droite te bana bato bakotinda yo ya liboso ya kamera po loba bilobela ezanga tina mwana na yo asali eloko ya mabete abomi mutu te asali makambo ya mabete mais ezali kaka ba problème ya ba déclaration oyo asalaki ezali na yango likambo kaka ye moko ayebi ndenge nini azali kosolola pe bakotika ye. Mais bato babengi bakombata balingi ba profiter na likambongo po ete bango baza koluka kaka esika mobulu ezali mais tozali kokamwa. Mwana mobali moko akufeli bino na Belgique à 0 mètre babomi ye batie ba ciseaux na nzoto 20 coups de ciseaux. Bosali nini lelo oyo bokomi ko luvesko botombola ke identité ya mwana wana azalaki angolais mais mwana mobali wana diki tango bobande ko sala ba manifestation na bino mwana mobali wana diki azalaki ensemble na bino na tango wana bobengaki ya angolais te na tango wana boyebaki ke muninga na biso congolais lelo oyo siko bobengi angolais bino boyebi te ba congolais mingi oyo baya potokala boyebi teke mingi babwaka tangu angolais eza kopesa lisolo angolais eza kopesa boyebi teke mingi babwaka etanke ba angolais alors batu pe lelo na poto bakoma kozwa bango kaka neti ke baza ba angolais mais baza ba angolais te baza ba congolais. Alors mwana mobali wana akufi sikutu babomi ye totikeli komona bana ya Congo te totikeli komona teke bana ya Congo bayeba bana koloba te biso bana ya Congo bo rien eloko te 0-0 kaka makelele ba mesana kosala siko bamoni likambo ya Babi Balukuna ande balingi babimisela yango manzaka. Babi Balukuna tout d'abord azali bien protégé azali malgré ça na prison mais azali esika ya sécurité mais mwana mobali oyo babomi ye à 0 mètre na bino wana
ko camoufler likambo na bokomi ko zwa siko ko soulever que o azali angolais mais tant que bosala ka ba marche na bino bozwaka na bangolais na batutu wana botunaka te soki likambo ekwei wana nde bokomi oloba te o wana aza angolais te o wana azali boye o wana azali boye bomoni hypocrite bozali bato mabe bozali bato oyo bapesa bino confiance te eloko ekamwisi biso lisusu bandeko journaliste moko ya chaîne kaka ya bakongolais ake epai ya mwasi ya babi balukuna alobi eloko moko eloko wana nde oyo ezali kosala ete biso bakongolais toyebaka kotourne balolemu na biso tolobaka kaka maloba mpo na sentiment te journaliste wana alobi boye mama likambo ekweli yo kobanga te tokotika yo te tokosunga yo ntina suka alors que boza kobosana ete liloba wana yango nde bolobelaka lisusu mwasi ya Arma Tungulu oyo kutu Arma Tungulu aza na bomoi te mais lelo mwasi ya Arma Tungulu boyebi ndenge bosalaki ye na makambo etali 2000 € ya pamba bato baponioki bato babungi alors boza koyela kaka basi oyo baza kobima bavictime na bamasolo oyo ke non mama kobanga eloko te tokosunga yo tokozala na yo ntina suka botika balangage wana po ete bato basi bacomprendre ke balangage na bino wana eza balangage moko ya koflate balangage ya lokuta po ete yango nde ezali komonana te tango makambo ezali kosalama na terrain bandeko kaka tosuki wana te avocat moko congolais oyo bino nyonso boyebi ye avocat wana boyebi oyo abandaki kokende kolalela mwasi ya Arma Tungulu kuna na ndako na ye na divan avocat wana ndira azokoluka kaka esika nini basi ya bacompatriote ya bacombattant oyo mibali na bango baza kozwa baproblème baza kotikala na bango moko mpo ete ye akende kokota na kati ya makambo wana avocat wana ale ayitimi lisusu mbangu na likambo ya babi balukuna kutu ye naza komona neti avocat wana aza koswete kutu babi balukuna akufa po ete akende siko kolalela susu mwasi ya babi balukuna kuna bien bandeko avocat ngo ndire lukaka kaka basi oyo batikalaka bango moko akimi lisusu mbango epai ya mwasi ya babi balukuna oyo avocat oyo boyebi ye tokotanga kutu kombo te botala kaka ndenge atie micro ndenge asimbeli mikongo na ndenge atie yango kota ya munoko ondire moto aza kolia crème noire boyebi ba crème noire oyo batekisaka na Cambodge kuna na Asie na bapays pauvre wana bazalaka na crème moko boye crème glacée moko boye batekisaka yango ya crème noire tala siko ndenge atie yango na monoko ndira azolia crème noire ya Cambodge azwi occasion donc avocat mobimba atambolaka na malete moko ya munene mais atikala mpe kodefendre ta procès moko ya munene te mpe aganye mais toyebaka te na kati ya malete wana atambolaka na nini donc bapapier ebele oyo ye moko amprimaka yango na bainternet koluka kaka baarticle avocat yo ozomona kaka avocat moto équateur est-ce akolonga mpenza procès ya na poto avocat mobimba oyo omonake soki azoloba makambo baarticle il faut kende koimprime baparagraphe na nini yo na baimprimate kuna na nini ya internet ala ye abandi koloba ngo liboso ya plateau bandeko omolimbisa nayebi ete bato ya mayele mpe na kote équateur bazali mais nazali kolobela nde siko avocat oyo avocat oyo deja mokili esi eyebi ke azali avocat moko oyo azali pamba azali kaka ye alukaka kaka esika bana basi donc bandeko basi oyo baza na baproblème ye kota mibali ye alandaka te ye alukaka kaka ke soki amoni kaka mwa tru moko etikali mwasi moko ya congolais moko bakangi na Kinshasa mwasi yango atikali na poto ale ye akembango kaka kota na dossier avocat ngo ye wana soit disant avocat oyo na kombo baza kobenga maître alongo yoka kaka kombo maître alongo yokanisi moto ya boye vraiment tala kaka forme ya mutu ndenge ezali nde mutu ya boye akoko défendre procès ya munene ya makambo etali bacongolais soki azali mpenza vrai maître mais akende babomi congolais kuna malgré bato bakomi kokamufle wana azalaki congolais te aza congolais botika kokosa po ete abandaki koparticipe na bamarshe na bino ya bakombata banini azali congolais botika kokosa bino soki likambo epai na terrain boza kokoka kozula yango solution te ale bokoki kokosa te d'ailleurs lelo bokomi koloba ete mutu wana azalaki omoni ndenge bozolakisa ete boza mitema mabe bokomi koloba ete ye kutu te ndiki wana azalaki angolais omoni
lelo bolobi diki wana azalaki angolais mais tango diki azalaki na bomoi azalaki congolais boza kolia na ye komela na ye lelo diki akufi po ete balobi ete bakombata botelema bakombata botelema ekomi yo ete ye kuta azalaki angolais ezali mawa pe pasala babiloko bozali kosala ezali mawa pe pasi mais ezali malamu mpo mokili ezali komona bamakambo bino bozali kosala mais moto oyo bazali kobenga Roger Bongos, un journaliste moko ya sans avenir. Oya zalaka na mwa caméra na ye omona zo kenango, omona ndenga tchaka liso no ndiye mta okengela mutu na kikoso, ba kikoso yo zalaka ba côté ya ba na ba côté ya ba kingase na suko ba tchaka ya ba manzanza. On so ki mutamoni mwa lidusu moko ba profiter mwa na moso sukola na kati azo kengela. Donc Roger Bongos. Alors Roger Bongos yo azako luka ko créer ba trouble otinda ka batu po ete bakende ko betanga batu ba parti politique mais lokola Roger Bongos ya kanisi ete France nde lokola ndenga lobaka ete je suis en France mais to kolakisa yo ke sikoyo nde okomona ete France wana yo betelaka tolo ba français wana ba kolakisa yo ke epa na bango mibeko na bango pe e ko frapper na mutu nyonso tu oyo akosala opération kuluna na kati ya mboka na bango yoso kokanisi makambo ezali ya ba congolais mais okokamwa makambo ndenge ko tourner le bolobi Zakari akoyate oui to beteli bino maboko bravo Zakari akoyate mais bo pika ka pende bino batu bolobi ete na stade de France boko sala ba makambo ekozala musclé problème ezate bo pika pende Zakari akoya Zakari akozala na terrain mais mokolo wana nde tokoyeba bino makambo bozali koloba ndenge bozali kokandela Zakari na makambo bozali ko décider mokolo wana tokoyeba bino soki bozali mibali ya tembe mais mikolo wana ndeko mama yo moto za na mobali na ndaku yebisaka déjà mobali no po mikolo wana tozoloba na yango bato mususu ba kokende prison balinga te caméra boza koleka liboso bozali kolobana ekosa bino te mais biso déjà to bois kilo seba radio zoomel mila bois kilo seba po ete dossier oya Stade de France eza déjà ese komi likolo kaka na France wana esika bango bavandi dossier na batali ese komi likolo basi bazwi yango soki boyebi yango na nute mais toza ko informer bino dossier na ese komi likolo bokende kosala baventure na bino na Stade de France mais mokolo wana bokokamwa oyo ezali déjà sobwakeli bino mais yebaka ete Roger Bongos azali déjà moto oyo déjà bazali batie déjà numéro 1 oyo azali ko organiser ba makambo nyonso ya kuluna na kati ya France oyo azali kolinga kotia ba l'huile na kati na ba moto donc Roger Bongos déjà basi batie na liste rouge lokola obelelaka ke yo France mais yebaka ete tobwakeli lo seba bandeko congolais bokanga date ya lelo makambo biso tolobi soki tokosi tosengi na bino ete mokolo oyo ya Stade de France soki basali bameki magie soki likambo esalami te tosengi na bino ke bowolola biso mpe mokolo wana na bandi ete bango bata liboso bakoloba ete bafrançais baza baraciste mais bafrançais baza baraciste te na minute oyo bafrançais sikoyo baza kotala mayele na bino esika mayele na bino esuki esika mayele ya bakonzi ya France nde sikoyo ebandi sikoyo baza na kotala mayele na bino esika baza kokende mais makambo boza kosala ekosukela bino bokokamwa bamisusu bakobanda kokende kotala bango na baprison kala te bokokamwa bokobenga meme bajuge ya Paris kuna na kati ya France bokoloba ete bajuge baza corrompi mais baza corrompi te po ete baza kotikela bino temps mundele atikaka temps baza kotikela bino temps boza kozwa yango neti liseki mais mbala oyo bokomona siko ndenge makambo ngo ekobanda kokende lokola bino bolobi siko bino bagank mais tokolekisa bino siko ke na poto a gank azalaka te po ete soko lobi obima gank mutu akosukisa kaka bakolo mboka nde mutu bakosukisa yo na banzike oyo nga na lobi yango wana nde ezali maloba oyo nsima ya mikolo nde bokomona ndenge nini ekozala réaliser mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci beaucoup papa Roger mpona kozongisela ngai maloba ngai eloko kaka nazali koyebisa na bacongolais mpe bacongolaise oyo nyonso bazwami a na diaspora ndeko esika ozali soki ozali na agenda na yo koma date ya lelo
mopepe oyo ngai mama Rosalie nazali koloba makelelo nyonso tu bozali komona bakombata bazali kosala lelo mikolo ekomi ya kotanga bandeko meme na France wana bokomona makambo nini ekokoma bandeko botala moto oyo bino bozalaki koloba ete cadre mobimba ayebi babiro oyo akoki kokende kobeta baporte te po ete azwa solution na makambo ya Congo. Cadre akomi meme kokende kobeta bato ya PPRD oyo cadre ya ndenge nini yango tolobaki bandeko soko moni moto azali na matutu na elongi bandeko ntango mosusu na Congo azalaka moyibi okoyeba pete naki moyibi wana babeti ye ata mpe na France tala bandeko oyebi ke bato mosusu mpe basala badega na France kaka na kidego basali kaka babeti ye litutu ebimi evimbaka te bato mosusu bazali wana ko bandeko nzambe apesa bango lokola punition bakoki kokinela yo mwa litutu moko boye na elongi nzambe atiki litutu wana mpona kolakisa ete moto oyo nde litutu oyo ezaleli na ye bandeko tala moto bozali kobenga cadre oyo mobimba oyo soki bozali koloba cadre mobimba ayebi ete babiro te ndenge nini akoki kokadre bakuluna tala bamakambo azali kosala azali kokende kobeta bato ya baPPRD oyo azali cadre elongi ya moto oza komona kaka matutu vraiment ezali pasi mpe mawa omoni kozanga bokonzi nde moto ezali kosala bino bango nyonso bazalaki kaka bato bazalaki na bafamille lelo bazangi nyonso tu bakomi bilobela oyo Roger Bongo akomi kokosa one batielaki nga poison na hôtel de ville en complicité ya tabulei na lokuta nyonso tu boye poison nini batielaki yo soki batali oza na kaka mwindu ya bandakala totunaki meme bato ya Congo kutu bakotuna soki oso oteli biso tolobi te malgré ye na poto awa ezala ta na ndenge azali koutilize mai ya poto aza koyinda lisokomi lisusu mwindu akosakana te ntango toyebisi bato ya Kinshasa ke ye Roger Bongo salongo alobi ete batielaki poison bato ya Kinshasa makambo balobi bolanda moto wana te aza lokuta ndenge moko akosakana te toyebisi bango mpe ndenge osomba mwa kamera na yo wana ofilimaka bato obangaka te sino te bakoki koyiba yango mais Roger Bongos ye mpenza ndenge azali wana en tout cas lokola mbetaka tolo et je suis en France je vais t'emmener devant la justice yo ndenge olobaka mbala oyo justice wana nde yango nde sikoyo nde bakomene yo kuna wana makambo tozali koyebisa bino bakongole bozwa makambo tozali koloba lisekite Roger Bongo akozala devant la barre kala te na lingomba na ye bano ya bakuluna na moto azali kobeta toloke ngai nasalaka na nini oyo mosala na yo wana akoperdre yango soki mpe alokotaka bapoubele na kati ya ministère ya nani ya affaires sociales soki mpe nini akoperdre mosala na ye tala bokomona mokolo oyo bokoyoka ndenge lelo moko ekoya bokanga date ya lelo oyo bato mosusu bakobanda koloba ete bafrançais baza baraciste bafrançais baza kokopere na bakonzi ya Congo tala ndenge bazali kosala bino kala te bokomona topesi bino deja Roger Bongos na moto aza na matutu na elongi na entourage na ye topesi bino alerte deja bakongole boyeba yango kala te makambo na bango bokomona ndenge bafrançais bakoamene bango ezala ta balobi bazwi bavocat mais makambo na bango ezali lisusu makambo moko ekozala na niveau ya 7 mais komi deja likolo po ete baelema nyonso tu na makambo nyonso tu oyo Roger Bongo asalaka na bamakambo nyonso afilmaka nyonso tu ezali deja saisi na niveau ya likolo kuna na France mais makambo na yebisi bino bokanga date ya lelo pe na banzi ete bokoloba soki radio Zoomel mili tokosi ou bien soki tolobi vérité tokoyebisi tokolakisa bino ete bajournaliste mosusu bakomaki kaka bajournaliste par accident oyo ete aye awa nasombaki mwa conteneur na ngai nake nango na Congo napesi tabulei Mercedes aza kotambola na yango suka na yango tokendeki place moko mutu mobimba azali koloba bamakambo oyo ete oza komona kaka certain aventurier escroc mawa mingi bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana mpona mokolo ya lelo tosuki wana pe na banzi ete nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zoomel 1000 merci.
bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto jumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.jumelmine.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde